Bonjour les amis. Nazo pesa mbote na baninga bipai nyonso bino bozwami. Ba oyo bakoya kolanda vidéo par après. Na ba oyo bazolanda nga sikoya wa. En tout cas, nkolo azala na bino partout. Nazo pesa bino mbote bandeko na ngai. Bipai nyonso bino bozwami. En tout cas, naye na mwa lisolo moko. Lelo ba bengaki ngai, nga moto na bengaki en fait. Na bengaki général moko. Ya armée na biso. Na bengi général wana pona sololana na ye na comprendre réellement esprit ya ba soda ezandenge nini. Na général na bengi ye na sololi na général. Na tuni général nga na lobi général. Lelo yo ba soda na bino boza kokufa kuna na bitumba. Lelo yo boza kobunda baza koboma bino kuna na bitumba. Botiki basi na abana. Epai bokei kolia pasi. Komele pasi. Minduki ya malonga ya kosa nango bitumba ezate. Masasi kutu ezate. Kolia ezate. Salaire ezalité. Mais comment bozo bunda ndenge nini? Bozo bunda ndenge nini? Tozali na mboka na biso na ba généraux bebo. Ba colonel, ba lieutenant, ba major, ba officier nyonso ya armée mobimba. Comment boko kozala neti ba melisi bino kisi boye ndenge nini? Ba généraux na biso ba lieutenant colonel ya armée ya Congo. Comment boko kozala neti boyebe o rôle na bino te yaki? Boyebe o rôle na bino te. Armée musala na ngo ezali ke soki ba oyo bazako kamba mboka kitoko te. Lokola ba oyo bazako kamba mboka ya Congo siko yawa. Bazako boma bana mboka na nzala. Mboka ezali tous les 4 coins ya Congo ezaka bitumba. Sécurité ezali te. Batu bako kufa na nzala. Ba salaire ezali te. Nde tango wana armée asalaka intervention. Nde tango wana armée ayaka kosala intervention. Pona koloba ke non jamais. Nde oyoka ka armée asali coup d'état. Nde tango wana armée ajaka rôle na ye ya ki armée. Soki amoni bakambi lokola ba oyo toza na bango oyo bakoyiba mbongo en désordre. Ba oyo neti toza na bango oyo bakoyiba mbongo. Tala lelo oyo baza komi pesa ba salaire ya kabakata. Officier ya mboka bazo futa ye $100. Mais aza na front. Soda bazo futa ye
$50. Mais bamiyibi oyo baza kokamba mboka baza kozwa $1 million basale $33,000 par mois muntu akendeka afali na kiti alali pongi bafutie $33,000. Muntu asalaka aya avandika na kiti boye pour quelques heures abimia ona nakana réunion akiko sa makambo na ye lelo oyo ba ministre bakomi ko sala de façon que baza na $100,000 par mois. Mais siko ba soda bino ba soda ba généraux musala na bino ezanini musala na bino ezali soki bomoni ke bazo nyokola batu ba oyo baza kokamba mboka baza konyokola peuple nde tango soda yaka kosala intervention pona ko sauver batu pona ko aider batu ba oyo ba konyokoma pasi eloko kolia ezali te mai ya komela ya pambo ezali te courant ezali te mais ba oyo baza kokamba mboka baza koyiba mbongo nyonso bazo kenango na mboka bapai ntango armée ebimaka te mais ba généraux na biso nyonso baza wapi ba officier baza wapi ba oyo bakoko sauver Congo ba oyo bakoko sauver ba Congolais bozo kokende bozo batebo boza na front kuna bozo sa nini eloko akolia ezali te mai ya komela ezali te eloko akolata ezali te mbongo kutu salaire ezali te mais na front bozo kufela nini bozo kufela bato oyo bango bavandika kuna bango nde bazwaka bambongo bango bayibaka bambongo batongaka bambongo na ba Dubai batiaka batongaka bandako ya minene na ba Dubai basombaka bandako ya minene na ba poto bino bokufaka mpona $100 par mois. Wapi ba officier militaire ba oyo bakoko sauver mboka wapi ba officier militaire ba oyo bakoko sauver bana ya mboka wapi ba officier militaire ba oyo bakoko sauver Congo wapi ba officier militaire ba oyo bakoko sauver ba Congolais na ba miyibi oyo baza kokabola mbongo kuna likolo kuna bango moko baza kokabola ba million baza komikabolana soda général azoko zwa $100 $150 par mois. Wapi soda o ya makasi akoko bima lobite jamais. Mboka yoko za na désordre boyete. Bitumba tous les 4 coins. Ba rebelle payi, ba désordre payi, ba kulune payi, ba wewe payi, ba bandie payi, ba rébellion partout. Ba oyo soi-disant bazoko kamamboka musana bango siko bazoko wela ba poste ndenge nini bakabola kambongo 85% ya mbongo ya leta ezo utika la kuna likolo epa ya bamiyibi ezo kokita na epa ya peuple te peuple pe alia te mbongo nyonso ezo kotika la kuna likolo kuna bamiyibi wana bazoko kabolana bango na bandeko na bango na ba camarade na bango bazoko kabolana mbongo ezoko kita na peuple te wapi ba généraux armée musala na yango ezalaka ke soki mboka bakambi bazako kamba mboka malamu te armée azwaka pouvoir pona kobongisa mboka pona kotia mboka na nenge bango moko lingala balobaka lingala na bango na elima soki na elimia soki ndenge nini mais wapi armée congolaise wapi ba généraux ya Congo wapi ba officier minene ya armée ndenge tomoni na ba Mali kuna na ba Nigeria kuna na ba Niger na ba Burkina Faso wapi armée oye koko sauver mboka wapi armée oye koko sauver Congo wapi armée oye koko salisa bana ya mboka
Congolais baza en otage. Congolais kangami. Oloba ta lelo epona ko bangisa bango lelo bati système yake condamné à mort. Osoko ozo solola na Kagame ozali traître. Mais yé boko Félix a solola na Kagame. Mais pone bakanga yete non mon cher ami, yo motozo solola na Kagame te. Ba ministre, ba nini pa ba tutsongolo pakala, ba solola na ba Rwandais. Congolais ya solo na Rwandais te, poso ka solo na Rwandais akoya ko découvrir ba secret ya solo. Quand ndenge to landiawa Kagame alobi ke Félix n'est pas honnête. Félix azako kosa ba Congolais. Félix azwa courage ya koyebisa ba Congolais vérité. Wana Kagame muntu alobi ke Kagame Félix est un menteur. Félix azwa courage ya koyebisa ba Congolais oyo makambo ya solo. Bande kona ngai. Wapi ba généraux. Wapi ba officier. Armée ezali wapi na minute oyo nde tomonaka rôle ya armée. Oye koko longola mboka bakangi yango. Ba rebelle bazwi mboka 3 ans yango. Bino bovandi kuna baza kotinda bino bokende kokufa. Eloko akolia na front ezalite. Ya komela ezalite. Ya kolia ezate. Donc boko bunda ndenge nini? Ration, salaire mawa. Mais bozoko bunda pourquoi? Bozako bunda pona nini? Bato baza kotina ke bokende okufa kuna. Tala ba salaire banga baza komipesa. Ba $100,000 par mois, $200,000 par mois, $300,000 par mois, $33,000 par mois, 2 millions par mois. Mais ba généraux baza wapi? Ba généraux. Ya armée. Comment voulez-vous que bino batu boza na minduki, ba civil, ya pamba baza na minduki te. Baza komone la bino. Bino batu boza na minduki. Bino batu boza na minduki. Ba civil. Maboko pamba baza komone na armée. Baza komone na bino ba je. Natali vidéo na moni ba officier militaire ba ko sambisa bango lokola ba kolona. Ah ya. Na Congo tozana ba officier te, tozana ba soldat te. Natali ba soldat baza ko sambisa bango lokola ba kuluna. Na leli ngai moko ba soldat pe ya pamba te. Ba officier militaire baza ko sambisa bango ba caméra etini yango baza ko samba lokola ba kuluna. Mais les officiers militaires. Les officiers militaires. Bazako sambi sabango lokola bakuluna. Ba officier militaire. Bazako kanga ba officier, ba général, ba généraux, ba colonel. Neti bana mike. Bazako sambi sabaj. Les officiers militaires. Les généraux. Les colonels. Les majors. Bazako sambi sabango lokola bakuluna. Na lelima ina miso kitingai. Bino ba officier militaire, beaucoup ndima biloko ba ridiculiser bino na ba civil. Yo colonel, yo général, ba pesa yo bataillon mobimba ya ba soda. Bataillon mobimba, c'est-à-dire qu'à partir il y a 250 militaires. 250 militaires, c'est beaucoup. Pour maîtriser au commandement Yamboka. Yo général, bataillon mobimba 250 militaires. Bangonyo sina minduki. Na masasi. Bazako ridiculiser yo. Bako sambisa ba généraux. Ba capitaine. Ba lieutenant.
Ba caméra monde mobimba za kolanda. Lokola ba kuluna. Oh la 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 la. Tala, ngala za mwana soda. Ngala za mwana soda. Na yebi Valeri ya kisoda. Na yebi pasi ya soda. Na yebi pasi ya musala ya soda. Mais oyo ko sambwisa ye baza ko sambwisa bino. Kaka pona $100 bafuta kabino. Yo colonel, yo major, yo general, pona $100 oyo bafuta kayo. Yango wana bako sambwisa bino boy. O message oyo eza ba officier militaire ya Congo. Bakoki ko sambwisa bino boy ete epa ya ba miyibi encore. Bakoko sambwisa bino boy ete epa ya bato apamba pamba civil. Ba civil. Civil akoko sambwisa bino boy ete. O ba soda ya ndenge nini. Muntu azana minduki te. Mais bino bozana minduki na masasi. Un civil. Aya kocha lo betrebe ke bon mena siko yawa to komina na traître nyonso il faut ko bomaye civil akanga soda apandre ye akondane civil bile bosa ba soda wapi botanga musala kizo wapi bile bosa ba officier wapi officier civil akene ko pandre ye civil qui nous condamné à mort, vraiment, konzi ya soda, bazako sambi sa bango, ba caméra et télé monde mo bimbezo ko landa bango. Banani wan, ba officier militaire. Bako sambi sa bango lokola ba kuluna. Ba officier ndenge nini oyo. Et pourtant ne période oyo ba militaire ba récupérer kamboka. Soki mboka ezana gusu. Ba oyo baza ko kamba baza ko kate. Le loto commission combien des années? 3e année yango M23 depuis azwa parti est nyo swana. Bazalaka tozana embargo, to soma minduki te, embargo balongola. Mbongo bafuta kabino te. $100 okosala nango nini? Ba prime yango eyaka te. C'est le moment oyo nde tango ba militaire bazwaka mboka. Lokola mboka ezala ngusubusu, mbongo nyonso baza koyiba kuna likolo. Bande ko bautaki Belgique, bauti ba France banene, mbongo nyonso baza koyiba kuna likolo kuna. Bazako kabola mbongo. Ta lelo depuis ba élection et salami. Ta la denga bazoko wele ba poste. Bazako wele ba poste po ba yiba. Mais ya bino pari yango api ba soda milite. Ba soda ya Congo. Ba soda ya Congo. Ya bino mbongo eza wapi. Ya bino pari eza wapi. Bozako kufila eloko nini. Ta la lelo ba komi ko sambu sa bino boko samba lokola bala mike. Boko samba lokola ba kuluna. Les officiers militaires. Avec quel salaire besoin qu'on s'embrouille sans autres? C'est le moment où ba soda ba koko zwa ba mizoueli ba lobi très bien que non. C'est le moment. C'est le moment maintenant ya koloba très bien que non. Ba militaire ba zimboka pona ko tia mboka en ordre. Ba kuluna kuna bitumba, rébellion tous les 4 coins ya mboka. Na bandundu bitumba na soki wapi bitumba ezana mboka na Congo mobimba ba oyo bazoko kamba bazoko kipete sikoyo bayeko kotela sikoyo bino ba officier militaire pona ko boma bino ba civil bino bozana minduki bino bozana minduki ba civil bazoko kanga bino bazoko boma bino bozana minduki ba civil bako condamner bino à mort bino bozana minduki bazoko tie bino na maloko bino bozana minduki ba civil bazoko monela bino bozana minduki bozoko kate pona ko tia mboka en ordre kolongola mboka na maboko ya ba civil.
kolongola mboka na maboka ba civil mboka ekangami ba civil bako yiba mbongo nyonso masasi bako somba te biloko koleisa bino ba militaire bako yiba salaire bozala salaire te mais bozo kufela nini mais ba généraux ya wapi ba officier ya wapi bino motangaka musala kizola wapi ou bien bozaka ba parvenu parce que un militaire oya yebi musala na ye soda ya solo oyo aibi musala na ye c'est le moment oyo ba officier ba ko koloba très bien que c'est fini to récupérer mboka na maboka ba civil baza kokoka te tango mboka ezalaki wusugusu na 1960 à partir de 60 jusqu'à 65 tomonaki kuna Tshombe Moïse asali katanga ekomi république Mbujimai bakati yango epa ya Mulope Kalonji na Kisangani kuna Simialo na Bandundu kuna Mulele soda zwaki mboka Maréchal Mobutu alobi que c'est fini aleki na radio télévision alobi que c'est fini à partir d'aujourd'hui mboka ezala armée azwi mboka pona kotia ordre armée azwi mboka pona kotia kimia armée azwi mboka pona ko sécuriser peuple armée azwi mboka po kimia kota na mboka maréchal azwaka pouvoir mboka ekotaka kimia 38 ans tofandaki kimia akosakana te okokolongo na makolo de Kalanga jusqu'à na Bandundu na makolo olongi Bandundu tie oke Équateur makolo olongo Équateur oke oloke Kisangani makolo mboka ekotaki kimia parce que armée azwaka pouvoir armée atalaki à partir de 1960 jusqu'à 1965 tranquillité ezalaki te Tshombe kuna aza koganga asali république katangezi soki république nini kuna na Katanga kuna Mulopo asali pe mboka na ye kuna na Mbushimai oke na Kisangani ekotoko oke na Bandundu bakuti Mulele maréchal ya ekot soda atelemaka soda alobi que c'est fini soda zimboka pona kocha ordre soda zimboka pona kocha kimia soda zimboka pona kobongisa mboka tofandaki na maréchal pendant 38 ans kimia ya kosakana te mais bino sikoyo ya ba militaire sikoyo bino ba militaire sikoyo yawa boza wapi bino ba soda boza wapi bino ba généraux boza wapi ba colonel ba nani na banani boza wapi pona kolongola ba civil nyonso wana kokanga bango na maloko ale kozwa mboka kocha mboka na kimia parce que na minute oyo ndesiko tango comment est-ce qu'on appelle ça ba militaire siko rôle na bango le tango na bango yango yo armée vraiment tango ye armée joka rôle yango yo tango ya armée yango yo kolongola ba miyibi tu ba oyo baza ko yiba mbongo leta kolongola ba miyibi tu ba oyo baza ko zwa mbongo nyonso leta mais tango baza ko est-ce que ba généraux bino ba généraux bozo ko kateke ba député ba oyo bakuta na 3 fois par an ba keku nanda ko na bafandi ba ko ronfler bazo futa muntu kara $33,000 $33,000 yo général bafuta ko soki $150 okozoka $33,000 après combien des années mais bato ndenge wana baza bato kolongola bato ndenge wana baza bato kolongola ko kanga bango nyonso kotia na maloko bato nyonso wana baza bato kokanga kotia na maloko naza kotina message na ngai epai ya ba officier militaire ba officier militaire ba civil ya pamba bauti na poto bakomi konyokola bino
Ba civil, ba uti na poto, na ba chômeur, bazalaki na poto, ba chômeur. Bazalaki na poto. Lelo ba ye kokuta bino, kuna besoin ba tumungu basi basali soke bambule na kati armée. Batuana ba ye ba komi pesa ba poste, batuana ba ye ba komi kokabola na mbongo l'état. Bino botikali na 150, 100 dollars. Lelo ba kotinda bino ke boke ndeko kufa na west. Bino pe boza kokende. Mais ça likambo apasi. Na minute oyo toza da sololi na général moko. Na sololi na général moko, général ayebisinga ke bakala mingi te. Général ayebisinga te bakala mingi te. Na yebisi général ke mais bino boza ba soda wapi? Soda baza kosambisa ye na ba caméra nyonso. Soda nini? Officier militaire baza kosambisa ye publiquement. Soda pe aza koloba ba secret nyonso ya front. Mais mboka ya ndenge nini? Mboka ya ndenge nini mawaboyi? Bande kona biso ya ba soda. Bino ba officier, c'est le moment ya ko intervenir. Ba civil baza kokokate. Bino siko yawa, bosala ndenge Maréchal Mobutu asalaki na 1965. Natango Mobutu, natango mboka ezalaki wusu, katanga ese kendeki, katanga ese komaki na mbongo na yango, katanga ese komaki na drapeau na yango, katanga ese komaki indépendant, basi bakei. Po bakomaki na mbongo na bango, bakomaki deja na hymne national na bango, bakomaki na drapeau na bango. Kalonji Mulopo ekuna, asa akomaki deja na mboka na yepe. Bandundu, Mulela sa afanda ki alobi que c'est fini. Mais siko yebisa ngai. Musala na bino ba soda izani. Batinda kabino eloko moko nazo comprendre te ba soda ngo pende. Awo ba soda ya ndenge nini mawa. Boko mona ministre moko aza koleka azana 5 jeep. Na 5 jeep nyonso wana ba soda plein ba oyo baza kobatela ye. Na tango aza koya wana okeye pa na ye okutile musu batayo mobimba soki 30 personnes na ndako ya ministre. Ba oya abimi na bango na cortège baza à peu près ata ba 15 peut-être ba 25. Mais ba soda oyo ba kende ko bona na front baza wapi? Botala ba ministre nyonso wana. Ba ministre nyonso wana baza na ba soda na bandako na bango. Soki 10-15. Na cortège na bango, soki 10-15. Mais ba ministre baza combien? Ba député baza combien? Alors, ba tu nyonso wana ba soda mutu bakangela ka bango. Oko comment soko totaliser? Oko kozwa sa atale mususa soki 50 000 militaires. Oye batele kaka ba ministre ba autorité. Yebisa ngai. Mboka okene liboso ndenge nini? Ba soda nyonso wana. Bonjour Cobra. Ba soda nyonso wana tala cortège ya batwa na tango bayaka. Mais ba soda nyonso tala ye na bandako na bango balalaka. Okuta plus de 20 militaires. Soki cortège na yo okuta soki azana 20 militaires. Mais baza combien? Baza la bande ko chef de l'État, ba cousin en chef de l'État, banen nyonso wana donc ba soda nyonso baza na Kinshasa ba ko kengelo be batu. Ba ko kengelo be batu. Musala ya soda eza ko kengele batu te, eza ko kengele civil te, musala ya soda ezali ko bundela mboka.
kobundela mboka. Basoda nyonso ole baza na front lelo yo baza bala basoda ba kolala na ndako libanda na ba ministre o ba okengela ba ministre bazo kolala libanda o bazo okengela ba député o baza ko na kata ba cortège banini tout ça basoda plein bazo okengela ba civil bazo okengela ba tout mais mboka kuna ekopela. Mais wapi basoda wapi ce n'est pas possible. Namoni namoni ba officier militaire baza ko sambisa bango lokola ba kuluna. Eloko wana na leli mai na miso kitingai. Ba officier militaire. Ba officier militaire baza ko sambisa bango lokola ba kuluna. Ezala tele musu ba bombi angote mais ezali na place publique. Ba télévision nyonso eche ba Facebook, ba partout, les officiers militaires. Et y a même ko sambango, bazoko bimisa ba secret nyonso, ya bitumba ya front. Na tango bazako samba wana. Bazako bimisa ba secret, oh la 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 la. Baninga na ngai ba oyo bakozwa video nango. Botinde nango ba officier militaire. Boye bisa bango ke tango mboke ezalaki busu. Tango mboke epanzanaki, tango mboke ekotaki désordre, tango mboke ezalaki na kata bitumba, tango mboke moyen ezalaki te, peuple aza koningama te, peuple akolia te, peuple akomela te, bitumba partout, militaire mutu azwaka mboka. Militaire mutu azwaka mboka alobi ke na mboka sikoya wa po militaire acha kimia. To mboka sikoya wa po na ko sécuriser mboka, ko pesa peuple kimia na kata mboka. Effectivement, maréchal azwaka mboka, mboka ekotaka kimia. Donc, baninga na ngai, message na ngai zoke, na sololi déjà na général moko. Na panzi général moko lelo, na sololi na ye na panzi ye, alobi na ngai ke vanda kimia, kolela na yo, okoze résultat. Na sololi, général moko alobi na ngai, vanda na yo ki kolela na yo, kasi vanda bakalate okoze résultat. Salaire, il y a $1,500. Salaire, il y a $800. Et pardon, $80 pour un militaire. Officier militaire, $150. Agosala nangonini. Siko, basoda balalaka na bandako ya batu, bako kengele basi ya batu, bako kengele bana ya batu, bako kengele civil, salaire na ye mawatro. Bino boza basoda wapi? Est-ce que botanga ki vraiment que musala ya soda yango, musala ya soda yango? Musala ya soda ezali ke kokengela mboka, kokengela mutu te. Musala ya soda ezali ke kokengela peuple, kokengela mutu te. Musala ya soda ezali soki usu ekoti, soda akocha sécurité na mboka. Tomona kango epa ya Mobutu Sese Seko. Tomona kango epa ya Mobutu Sese Seko. Mais na mwa lelo yo ba généraux na biso. Ba généraux ya wapi oyo. Ba komi ko kanga bango lokola tu ba soso. Bazo kanga bango ba généraux bazo kanga bango lokola tu ba soso tu bana mikebo oye epa ya ba civil. Boke na makala bokomona ndenge batondi kuna. Ba officier militaire. Bazoko kanga bino na minduki. Anga ye. Na Congo militaire azate vraiment. Bosibo bebi na makambo komela masanga, komela basi, tout ça. Bosibo lembi. Soda ya mpiko. Civila kanga ye. Soda ya mpiko. Soda ya mpiko. Civil ako sambwisa yo mutu ozala minduki.
Mboka izako kufa, yo moto zana minduki. Bako futa yote, okola lanzala, eleko kolia ezate, eleko komele ezalite, ya kola to kutu ezate, salaire ezalite, me oko bundaleni. Oyoki yo moko trebeke, bango moko bako mpesa na ba 2 millions, bako mpesa na ba 500 000, bako mpesa na ba 300 000, mais yo oko bundaleni. Et pourtant yo zana makokinyo ozana minduki. Général Moko, Général Moko, oh, 250 bataillons Moko, 250 militaires, ça suffit. Ça suffit. « 250 millions militaires. Ça suffit pour la Kolongola Banyanga la carte à la pouvoir. Pour la Kolongola ba civil, bazo kokate. Pour la Kolongola ba miyibio, baza koyiba mbonga l'État. Mais ce n'est pas possible. Au revoir et à la prochaine.